Oui, bonjour, bande kolanga. Nga maman bijou d'or quoi. Naye laissé sous le dos. Malgré l'image à l'obi vraiment donc nga mon zaki dessus. Mais moi na efasa ngo ezate parce que recette na salaki batumi ba sepelaki nango. Vraiment nga maman bijou lelo sous naye. Naye kako na relaxa bino recette moko. Oyo ekozala pe important mingi pour mutu oyo ayebaki yango te. Recette nanga ya lelo ezali naye kosalela bino lisusu viande oyo nasi nasala yango je sais pas que nasalaki wana eloko nini. Oui, nasala yango na bamapa batirki wana. Lelo naye kosalela bino lisusu viande oyo ya kebab. Viande nanga ya kebab oyo nga nasombi yango na Kaufland mais magasin nyonso tu bazala nango. Viande nanga ya kebab. Nasali viande nanga kebab. Natie yango awa na kikalungu nanga. Natie viande ya kebab, natie ka na mai ka ya pompe. Viande nanga kebab yango yo. Natie yango na mai na bandi kotokisa viande nanga. Viande nanga kebab c'est ça. Nazui matungulu na ngai donc nasalela bino viande ya kebab oyo na kolambela bino yango na couscous nasala viande ya kebab na couscous siko na olakisa bino ba mélange ya biloko nga na tiaka na katikati ya couscous na ngai viande ya kebab nazotia na matungulu donc viande ya kebab na matungulu na couscous na ngai naosangisa na maïs na petit pois na la sabino ndeni na sala mélange nanga c'est ça na linga mingi olanda ba recette ya maman bijou d'or bon manquer te ko s'abonner quoi o s'abonaka donc c'est ça ce bon s'abonner des opesa nga ba courage na ndi ko kata matungulu nanga na kata ngo mike malgré moi mo na ndeni na kata matungulu zate azo kata matungulu. C'est ça. Maman Viviane Makeleka. Maman la Glody. Lelo tozolamba couscous. Bo mesala kaka. Matungulu nanga yango yo. Na kotisi na katikati ya viande nanga na mélanger yango na tiaki mai mukie na misuni nanga ya nini ya kebab oyo nazosopa mai ya maïs petit pois nanga na carotte ya blandi bula na oyo kote o abete ali makasi mama nanga Michael Badilamba ozo kala te meje ba mama ya bolingo kande to sola la butu donc bino ne bloquer ça makasi moi ba j'aime na bino esalanga bien makasi maman Marceline maman Jeannette on est ensemble bon c'est bon la tie petit pois la tie carotte na bakisi lisusu maïs ngayo na komi ko balusa na komi ko tourner yango. C'est ça, rendez-vous na barbecue le 19 au beau sanaté donc on a ba préparation bandi déjà. Au beau sanaté on est ensemble. OK? Comme d'habitude, moi épice ça là bien. On vient d'en haut. Et ça déjà épicé. C'est ça? ya lili mama na osli na sentia
biloko yango oyo dalida mama na Romeo na Ritiana balinga te na bwaki bango. C'est ça. Nabakisi mwa mai nanga. Nabakisa su mai. Natie mai na ngai. Na kati ya gyros nanga. Natie carotte. Natie petit pois. Et puis maïs eza na kati. C'est bon. Ki mwa mungu ekoki te. Na bakisi nanga épice nanga oyo. Na finiki biloko nanga. Nazozela mwa mai ezwa mwa moto et puis natia couscous et puis biloko ebeli. Couscous nanga eza déjà jaune hein. Eza la couscous mosusu ezalaka eza pembe. Yango eza déjà jaune. Malgré ça eza na épice mo na somba na Lidl na moni sili la baliso yango na mulangi oyo. Na somba na Lidl ezalaka jaune. Mingi na zaso na lambi loso na tie yango. Omo comme si loso jaune baloso na soto lamba to tsaka ba gemis na kati wana. Na otie na tsaka épice wana. Quand peso ke épice yango ezali ngai na tie yango mo na biloko ngai ya jaune makasi. Mais c'est pas grave. Épice yango ezate. C'est ça. Toujours là. Donc on épice yango ezate. On va côté épice nanga oya ba. Moi si na moi ça na biloko na asali laka. Donc c'est pas obligé, il faut ka olanda ba épice maman toujours asali la non. Yo landa kaka ba mélange nanga na sali. Natie couscous na osala ngona viande oyo. Ba viande ya biso ba kebab oyo ba gyros, ba kebab. Natie yango. Natie maïs nanga. Puis natie carotte mélangée na petit pois. Et ça na ba manzanza mususu ezala déjà mélangé tous les trois là. Mususu ko batia la paprika. Eza na ngope grave te. Yango pe so otie paprika na kati paprika ko ba benga ngo poivre. So otie na kati awa donc eza pe bien. Eza na linzanza mususu ezala déjà mélangé na maïs. Maïs yango ko mona batia mo petit pois, okoki pe ko utiliser ka linzanza wana eza déjà mélangé na nyonso. Donc c'est ça conseil à maman bijou d'or ndé makam. C'est ça? Ok. Nazozela. Bilo na ngizwa mama inange etoka mo. Nazu lisusu mo épice oyo. Épice à la gemis quoi. Ningi na conseil la ngo Thomson, na tia ngo pe la pondo. Na bakisi épice na. Wangala mungu apia to swana ngana yangote. Nati malgré na ikokuza ngate mais na vraiment mungu ate. Na bakisi épice oyo. Mai eza déjà ya kotoka. Nazu couscous nanga. Donc recette à l'éloise couscous oh ndé makam. Nazu couscous nanga. Nazo tia. Moi ça papa riche mal maman tété ndé makambo. Moi ça mongo aleki taba de lengi na bu. Bon eza na ngoka pona ye eza te ke oh non nazo boka ba mongo non. Eza ka pona maman mado spaghetti. Maman leki ya moto batika yo. Bon, nazo couscous nanga la tie. Maman Chantal. Ma maman ya bolingo. Na bino makasi. Nazo couscous nanga la tie. Na kati ya recette nanga la banda ko sala. Na kati ya kikalungu nanga. Na baloli kwa ezala mélanger.
couscous na nga na ba maïs ezala esika moko. Ngai wana nazo balola. Na mélangeant tout et comme esika moko. Biloko na nga donc na bana mike ba komo olanda. Donc yo mwana nyonso to moke so olandi mama Bijou, yebisa mama na bino, amekisa yo kitoko makasi. Ma fille chérie Christelle, mwana ya Rosette na biso moko. Maman, ma belle, atako tu balingaka tante. Merci beaucoup na ndenge ozo komela nga. Christelle quoi, mwana ya Rosette mosi. Donc, merci beaucoup ma chérie. Je t'aime bien. Continuez à komela maman Leki. Continuez à marabilo konanga. Continuez à ba camarades na ba s'abonner. En tout cas, vraiment, je suis très contente dans le comportement na yo. Oumela ma chérie. Yango za ngolo ka minute. Alors ça se comme kemai et puis na diminuer moto. C'est ça. Donc couscous ça zara zoba ninga zana déjà ça kaki na c'est donc so tiki longtemps aziki. Donc c'est ça zana yona. Et ça dans le comme minute, il faut la diminuer ce qu'on monte là. Et ça là qui na 9. La zone ici tati na ba 4. C'est bon. Donc ce qui na meki ka asiko couscous ebeli na tie biloko batu balie. Donc c'est ça. So y pas là que vous allez presser te ko liaka. Siko to beta mama solo. Bon, conseil na pesa ki lobby na beta ki li solo ya. C'était Zaki au titre ni. Ya ba cousine. Zaki ya ba cousine, oui. En tout cas, chez maman Bijou zo beta li solo, na beta li solo pamba te. Ba titre on telme zanga na mutu ebele et puis na zo beta moko lo bezaki ba cousine. Na moni ba to ebele ba maman mingi ba komeli nga ba lui maman Bijou, maman Jeannette na biso moi sa papa Welas. Alors nga non maman Bijou zaka ba cousine te comportement neza na ba to ebele sûr. Et koko zaka ba comportement. Si nga na beti li solo na tie ba cousine. Parce que za li cousine mutu atindi nga na beta bongo. Mais ezaka ateke ba cousine ba to ebele bazana makambo wana kompe ba semeki kompe ba nani susu ba sœur mususu pa koko sa la sœur na ebongo alingi sœur na azana batute donc ezaka ateke ba cousine donc mutu nyonso to amonani ke nakangi moto nanga mutu nyonso to amonani ke azana na comportement wana olingi mutu na yo ozala na ye azana ba camarade te olingi mutu na yo ozala na ye donc azala na relation mobo et ou melate yo il faut ça la ka makasi au panza donc c'est pas bien ça malamu te to luka kimia na mutu nyonso. Bijou la blanche la kin quoi biloko yango yo ndoi na Bijou alambi biloko langa ebeli c'est ça oyo ka lenge ezali grave omoni eza couscous alambi couscous o ba mama mingi kutu bataka ngo kate nga na sombi na Lidl ezala na Lidl ezala na Netto ezala ba magasin presque tout couscous na tie couscous tanga na tie viande nanga oyo ya ba kebab ya ba gyros bato boza na kin bozo landanga je sais pas si na obengela on a kombo nini ezaka moi musulman ngombe bakata mike c'est ça. Ah, on a tie carotte, na tie maïs, na tie petit pois. Na zui, na bandaki na nkolamba. Bilo nanga ebeli pizza. Donc il faut que tu na poussa yango musika. Voilà, ebeli ya musika. C'est ça. Ça va. Recette nanga ya lelo. Na silisi yango. Na bandaki kosala na zui kikalungu nanga. Na tia yango da moto na fungoli misuni na ngai ya gyros on a lakisi bino na tie tema ye pa bimisaka mai na zuma ndamwa mai muke na tie ebandi kosala neti kotoka na zuma tungulu na ngai na kati na tie
nazui petit pois nanga, nazui maïs nanga, nazui oui c'est ça, petit pois maïs, maïs on va ça petit pois va ça na carotte. Na mélanger la thé et puis na fini ki na tiango huile thé, na tiango eloko thé, na tika moi épice mo boye pour ça la moi genre. Et puis ça ngeza la moi mungwa et puis c'est fini. Biloko nanga ya lelo esili. Biloko nanga ya lelo yango yo tellement eza kilo. Recette nanga la lambi yango, maman bijou lambi couscous mélangé na viande. C'est ça. En tout cas bo emaka page nanga. Bo s'abonner. Bo bana kozwa ya mingi. Tozo kota bino na bilo nazo tia na biloko ba rapide boy. Eza pe mukomusu bomona pe maman bijou lambi pondu. Eza pe mukomusu bomona maman bijou lambi soso, eza pe mukomusu bomona pe nazo lamba fufu parce que ils ont quoi apprendre bano amike. Bano amike net bana nanga ata na zate ba olbaki maman la biso sa ki vidéo mo betika totala ndeni alamba pondu donc eza ko éduquer. Donc eza pona kaka ba mikolo te, eza pe pona bana biso bazokola sikonde na lobi ki Christelle mona ya Rosette na biso, il faut tala ka cassette oyo parce que mukolo mususu ozala yo moko ya Rosette azate okoki kozwa biloko ya nani mama bijou azolamba olambi. Cynthia c'est la même chose avec toi. Priscilla Bidor Binonio surtout il faut beau apprendre. Chez Kina la Suisse. Donc c'est ça. Maman la biso Thérèse, yebisa Maria, à s'abonner, à l'andaranga, à quoi apprendre et belé. Donc ce qu'on yebe pas maman na yo aboto propre to ko ki pe ko yeba pa ya maman mususu. Donc vidéo et salami mingi pe pona bino ba jeune, bo s'abonner. Maman Justine, la Ksabana, ba s'abonner na Bidor TV masolo ya sika, ba kozala jamais dessus. Na lingi bino mingi en tout cas. À la prochaine. Fatou. Je suis na bois qui était na 0. Maman Fatou na Belgique. Maman na biso fille na Belgique pe lisusu. Maman Fatou Boka. Maman leki bana. Dali Noguera maman leki bana. Fatou na bois qui Fatou à Belgique. Moi c'est papa Jean-Marie. Na bois qui lisusu Fatou na biso ya Colonne. Fatou Boka quoi. Maman la Gradi. En tout cas, la lingi bino mingi Dali Noguera, on est ensemble. Landara toujours la recette à bijou et puis aux salades dessus jamais. Bisous et puis à bientôt.